Voilà, chers internautes, tous dans la Congo centrale, accident et outil ça la mawa, tout le monde remorque baluki, il y a basoso, déjà batu bakufi, mais voilà les Congolais, batu va piller basoso, et puis il y a des morts, hein, au moment où il y a YouTube, ça va autoriser vos images, n'enge mutu bakufi awa, batu va occuper pour tout mutu bakufi, mais bon, basoso, voilà. Voilà. On a l'exclusivité na Tindika Télévision. Naebsaki bino ki nazako kende matadi en mission de service na cadre de la visibilité à chef de l'État. Et voilà, accident et salami dans le Congo central. Pour la remorque baluki bibembe certainement ezakuna. Nazoma ja bibembe et moko yango yo awa. Nala sabloka ndambu mama oba mataka na mutu kana ndambu voilà na cheka boye bomona. Azaya kokufa déjà, mais bon, voilà. Maintenant, vous pillez remorque, je crois que c'était préparé dans le cadre de la bonne année, la festivité de la bonne année à Noël. Ça m'a pendant na mboka mobimba après bango avant matadi, mutuka yangwana déclassé, mais maintenant déplorer ba fatigue, hein, ba chauffeur rebelle fatigue tout ça na bango nzela. Donc c'est très compliqué. Bamakala, bauti matadi, bamakala, banini, certainement bauti matadi. Voilà, batu baza pour profiter soso, eza ko kende awa na ndinga ko sakanate soso plate soso na soso. Dans la Congo central, hein, botala mboke za ko ningana batu baza koya, ba moto baza ko zwa biloko eza ko kende. Chers internautes, vous êtes en direct à Tindika Télévision. Bapoulé yango eza kokende. Bibembe pe ezali awa. Moyen la Sabino vraiment ezate parce que YouTube a autorisé bibembe wana te. Maman on avait kokufa. Na kati kuna certainement bibembe ezali chauffeur équipage certainement ba kokufa. Botala ndenge remorque fungwami epanzani soso na kati ezotala soso ezomatala zamba batamboka kuna soso eza kokende na ndenge kosakana te namoni bapolisi babandi koya roulage ye wana ye abandi koempêche bato bakende na basoso wana mbe kozala difficile parce que nombre ya bato eleki tellement ebele ke ekozala pasi. Voilà, le cas, maintenant le cas, on dit Kinshasa, c'est très compliqué. Dans la émission, la rapidité parce que je dois partir, taxi est dans le je dois partir pour louer mon toucaté, mais Nazal pour la passager normal. Bon, votre ambiance, hein, depuis Tindika, depuis Congo central. Voilà. Roulage ailleurs, on va empêcher, voilà, c'est un bon policier, voilà, police à côté, policier baillé, policier baillé, oh yazo katena mini jeep, tala mini jeep yaso ya esui mais so ya nylon. Ah, achepe ba yakana luketu. Ah, nzambi. Ba policier baye. Tala ye, na ma yakana luketu. Ye wana zo kota mboka. Oh, aba edoni. Voilà, mbuma pe bandi. Allo bandeko moni makamboleki na Congo central hier ou bien aujourd'hui. Ninge batu bazo préféré kozwa biloko ya kolia ke batu luka bibembe po ba sauver bango peut-être ba musu baza na bakati motema te mais tellement mboka nzaleleki peuple amoni vomie azwe luka kolia oya sa kufi asa kufi mbote na bino nzambe apa mona bino.